Allô papa, merci na ndenge na yo ki message na yo. Kobangela ngai te ata mokolo moko te. D'abord naza mwasi mokolo, c'est à mon intérêt vraiment ya kozala na réserve. Jamais nako kamata d'abord nazala ba camarade te. Nazala jamais na ba camarade, nazala moto se confier na ete camarade na ngai atikale kaka papa Claude. Na mususu te. D'ailleurs kutu ba wuti ba repérer ye auta ko benga ba repérer ba zumutuka ngo bakenda yango. Bazumutuka ne wana bakenda ngo atikana makolo. Azana difficulté makasi bazo filer tous les jours. Mikolo nyonso azo sala ba émission. C'est vrai tozana bobangi ata mukete. Bobangi la biso te. Na yebike ba ennemi ba luka biso na ndenge tout. Soki lelo na yembaka nzembo wana ba mondelaka makasi ba bike tolongoli okikabilisme na yo te. Mais vu expérience na yo musala yo za ko sala lokola chef azoke de banzela ka sai wana sala mwa eloko na sala yango chef ope na mona payete abenga penga ite to suka penga ka ndenge wana jamais na ko changer na biso eloko moko papa. C'est à cause de Mzee Laurent Désiré Kabila. En tout cas, son avandi boye na ko tika mwana ete. Na ko tika jamais mwana Mzee Laurent Désiré Kabila. Na ko sala yango te. Et c'est vrai que tu as des difficultés pour le moment de travailler au yanga terrain. Mais bien que c'est beba et nasala ndengeni. Na wuti ko bengana pe na seni. Le premier jour avec ici biso artiste nyo surtout to kenda koyoka soki makamba calendrier. Et comme il est ya koyemba, moi on m'a carrément radié na kati ya liste ba chai ba artiste ba ponyo ba pondaki ba yembi. Bref, j'ai dit je m'en fous. Et si quand on est de la côté de biso, ce qui vraiment en tout cas, oya biso ako tia mutu atia abangelo ko mongote. Mais ndenga isala confiance na ko loba di n'importe quoi te et naza mukolo na mwana mukete. Mais tozo mwana passe ya ko sakala to na ba difficulté. Bon, papa atinda biso e pa Moïse a pas zo biso na téléphone te. To yebisika to okendete. Shadari ka talaka ndenga azali azape na kwa mourir makasi na ba jeune ko tia songi il est un peu perdu ayamba pe isu mutu ta mona mutu ta mona na pe isu te e batutu mutu na mutu aza cheye mutu na mutu azela ka mukolo ka balo prr ale batu yo so mona ba bibi mutu akeni ni part batu nyoso yo yebika ya biso ba keni ni part bazali mutu akima mutu atraisa tuka bazali te batu nyoso bazali bobino mo boko mona. En tout cas, sur les cambo, ça a un message pour les gens de côté. Et Kulutu no aza mobundi, amobundi makasi. On a déjà tout fait. Tokomi na suka boye, ni bongo ekomi pede. Bongo siko to ya kamata woto so padate. Pas du tout. Bato na pe bako linga pe bisote. Basa batu mabe, balia ka baromoko, bako pese ni musala pete, bako zo pete. Bao bakende kuna pe tumona pe loko basala te. Ingana zali artiste na redonuka ki gouverneur to ki ministre to nini. Je resterai toujours artiste. Mais jamais na ko trahir, même si na yembi, ça fait partie bien sûr de mon travail. Mais dans ya bangote. Merci papa. Merci na mboka na nina lo belo moko professiment très important. Na loba ba professeur zo comme ça mais ba ba odité. Na moni moi si moko ya mukonzi moi monene ça l'influence na monde. Na moni président François gouvernement lié ba lolelaye mutango na batampo to ba ambassadeur ba yikolela elina mama non peut éviter ça yango nazo senga na lini pesa ya mama na pesika 3 prophéties clés ya mboka nzamba yosina na deux conseils pour étudier na kata makambo pe écouter dévoiler ba secret de na kata mboka voilà et loko ngana zo le banazuka oya yokinga qui a commis si pas mon cause oui muga yokinga abenganga intermédiaire te mutu akoya pembe na ngana opia te pe na opia mutu te na kanya on a fait monter voilà message na bino pétage.